toyebi te zanimbe selon ndenge toyoki ke mwana mwasi moko boye abotaka te azwaka mwana ya camarade na ye akosaki ke ye abota ba image mimbo ko so ba détail na sima mukongo nanga yango na ke na sima kamera na osenga masi ya ndeko na mobali bazoya na mwana wana comme si mwana na za ya mobali wana nzoka te eza lokuta lelo oyo mobali alobaki balala na ndako na mwana wana mwana atungisi atel pe mama na ye baye komonisa ke aza mwana na ye te aza mwana ya ndeko na ye baye ko récupérer mwana bébé wana yango tobengi yo awa po ete otalisa vraiment ke mokilo eza na pasi tala escroquerie ya bana basi bazosala mibali na kati ya mboka oyo. Papa bakayinga mpona semeki na ngai lobi tozalaki na ye na ndako ayebisi ngaki azokende na mwana feti nazwi mpe mwana na pesi etaki semeki akende na mwana feti banda akende na mwana feti banda de 7h oyo ake kolamba mpo balamba biloko ya feti ba 15h azonga na mwana alivo ye mwana lokwa semeki kokenda te na mwana si ntongo yango etani amoni mwana nga azoya te nde nayaki apo mpo nazwa mwana ngai nga nde mokolo mwana mobali oyo akotela mobali mwana ye azali me oyo nga nde mokolo mwana aza na kasho kuna atake nga semeki nzambe aza likolo na lia mbongo neti atali likwase mobali na nga asala nyonso mpona mwana nga aliaka mbongo ya mobali na nga nende aliaka mbongo ya mobali alikwa mbongo ya mobali nyonso oyo aliaka adevoir nyonso na babie mpe mobali asaleli ye mobali okutinga po mwana mwasi oyo ozomona oyo mwana mwasi oyo mwana oyo aza mwana ye aza mwana ngai te ye bakoma na kriki na mwasi na nga soki ye azoya po mwasi na nga azoya kotala nga ayaka na ye na esista yo soki ozoya pa yango oyaka na mwana oyo mpo na ni ute bamemela nga god na nga mo makili ya nosalaki ya mwana wana bayaka azaka mwana na ye na mema bango malembe lobi tolali na butu na mwana ya livre mwana po alivwaka ye tolali mama ya mwana mwasi oyo kati abengi tobenga abengi abi baya ozongisa mwana ya mwasi oyo na mobali na baosala nini bazobunda nabondeli mwasi na abika loba bosolo so mwana asa yanga tosala nini tozongisa ye ye ayebi makambo so elekaka do baliaka mbongo na nga ye na mwasi na nga ye aza mwa suka ya bamwasi na nga oyo soki mwasi na ye brudel oyo mwasi ya brudel oyo mwana brudel mais ti soki oyaka soki ya monaka mabe fala loba na alobaka te donc moto ya mabe eza ye na mwasi wana ya kati na bamama ya bango na bamama ya bango na wana komona seke nalomona libumu kosimba zema kokosela oka kokita oyo te nga natala gene nga bana naso nabotaka libumu ezalaka te na mwana wana aza mwana ya mwana mwasi oyo azali pa bango me zeme ekotaka ezali pa biso ye ndenge aza mpya mabe na 5 lema nakendaki nayekuta bimi daya na ndako abimi nayekuta napesa nyonso bafoto ezao nasala tala bolingo na ye namoni mobali mpe aza bolingo na nga nde moto nasala ye mabe nde nakosi ye esalaki o ndenge nikosaka kozoka na feme atake mama moboti mama natala ye bolingo me natala nyonso epa lilinga na bana mpo ntango tolinga na tuninga obotanga epela bota bana ya mibale mobala kufa nameka kokosa ebongo natala soki alinginga mpe ya bolingo solo na bana okosaki loko ozali na feme te obanda kotali na libumu nano tolangi eloko te otali na libumu eloko te siko mobali yango mwana yango yeyo oyo mwana ya nani mwana leki nanga mobali mwana leki na mobali oyo mwana ya nani mwana leki nanga mobali bokeleki na mwasi na ye kosala je oyo
mwana bato na makambo aza mpe innocent innocent na sensi ngane mutu nayebisaki ke kriste tokende mpo basemeki na ngai namema mwana ndakela so mobali na ngai ndenge aza na makambo nyonso aza innocent na makambo lobi namema mwana nayende mpo mobali na ngai tokomi 17 nakende ndako mobali nango te bolalaka awa na ntongo bokokende nande tolalaki tokomi ba 23h noko akala ndako ya monene boyo mazapi mama merveille abengi merveille akende na mwana mbamwana kaka ye bongo da ndoka baba basi da bakangi 23h merveille akende na mwana nande baba ndoko tia makelele nende bayaki ti ana la police bayepesi ya plainte nde ekangi ye na mabe asalaka yango ekangi ye toza ne awa tokotinda bosi esengeli donc message tango mobali yakawasi papa ya mwana papa mwana yeyo mone papa mwana yeyo papa mwana yeyo mobali oyo baescroke yeyo oyo akoseleke mwana oyo azala mwana ye akosike mwana oyo mwana ye ndenge lelo atombe na mbisikadi wana nde batie maboko mwana ye te kolo mwana yeyo kolo mwana nde yeyo papa mwana opeso oyo aza na nzela. La femme est la seule être vivante qui peut saigner pendant 5 jours sans mourir ni même parler de l'hémorragie. Des démons pro-max. N'oublie pas que c'est la femme qui était au courant de la résurrection de Jésus avant même les gardes qui gardaient le tombeau. Les gens bizarres comme ça, tu peux les comprendre. Celle qui a fait manger le fruit interdit à Adam sans même qu'il ne résiste, c'est elle qui tu cherches à comprendre? En tout cas, courage à toi. La femme est capable d'avoir un teint noir en janvier et finir l'année avec un teint très clair. Des vrais caméléons pro-max. Elle peut avoir une grosse cuisse de poulet dans sa joue droite puis dire à son copain par message « Bébé, si tu ne manges pas, moi aussi je vais pas manger, je vais dormir comme ça. » Que Dieu vous pardonne sincèrement. Elle peut avoir dans son répertoire les noms comme Papa 1, Papa 2, Papa 3, même jusqu'à Papa 25. Et si tu demandes c'est qui ce genre-là, elle te dira que c'est le numéro de papa, de ses frères et du pasteur, comme si elle ne connaissait pas leur prénom. Mon petit prince. Le Congo va bien. Il est admis aux soins intensifs. Vous êtes toujours pessimiste. C'est votre fonds de commerce ou quoi? Fonds de commerce. Fonds de commerce. Si l'on vous demandait sincèrement, objectivement, en tant qu'enseignant d'université, si l'on vous donnait un marqueur rouge, des côtés ne serait-ce qu'un seul secteur de la vie humaine, un seul où vous pouvez donner des solutions. Mais vous êtes pessimiste en tout. Je dis ceci. Vous n'avez même pas dit quelque chose. Vous, en tant qu'enseignant de l'université, un enseignant est caractérisé par la rationalité. Une blague de mauvais goût. C'est sa manière de communiquer. Nous avions tous, pendant une longue période, apprécié ce qu'il faisait. Apprécié comment Kinshasa Makambo, Kin Makambo. C'était dans le même format. Il n'y a pas à regretter. Il est de quel parti, M. Molière? Il est de la FDC. Ça, c'est ce qui s'est dit trop bas. Moi, je ne dirais même pas trop bas à la FDC. Parce qu'il n'y a pas longtemps ici, il y a eu des communiqués de partout, de toutes les fédérations de l'AFDC en province et à Kinshasa. Il faudrait qu'on puisse revoir leurs accords avec l'Union sacrée, avec le pouvoir de Tshisekedi.
parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la façon bien dont ils sont représentés traités. dans les institutions. Ils disent qu'ils ont plus de 40 députés, mais ils n'ont que 2 ou 3 ministères. Est-ce que le problème a été résolu à ce jour? Le problème n'est pas résolu. Parce qu'ils ne sont pas contents que Batil Kobo soit deuxième vice-président du Sénat. Pour eux, c'est Batil Kobo qui devrait être président du Sénat, vu, n'est-ce pas? Alors sa position ça cache la frustration ou c'est une vérité? Ça ne cache pas la frustration, c'est une vérité parce que le pays va mal. Rien ne va au pays. Monsieur les journalistes. Ce que lui il a dit en blaguant, comme vous l'avez dit, c'est ce que tous ceux qui sont à l'Union Sacrée sont en train de se dire. Mais d'ailleurs, il est à féliciter, l'Union Sacrée devrait le féliciter. Parce que lui au moins il a dit ce que les autres n'arrivent pas à dire. Si c'est ce qui se raconte au niveau de l'Union Sacrée, alors on peut s'accorder à dire que le chef de l'État est désormais seul. Le chef de l'État, il a toujours été seul. L'Union Sacrée ne l'aide pas. L'Union Sacrée ne l'aide pas. Regardez la façon dont on a organisé les élections au Sénat. Il n'y a pas la discipline. C'est tout le monde. Regardez l'Assemblée nationale. Journaliste, ce n'est pas aujourd'hui que M. Molière communique de la manière. Pourquoi on ne l'a jamais interpellé? Non. Il devrait être interpellé depuis longtemps. Si au moins ça choquait, ou bien ça choque ce qu'il fait, c'est la façon de la communiquer. Peut-être c'est parce qu'il dit la vérité que les autres religions sacrées n'arrivent pas à dire. Vous êtes un grand journaliste d'investigation. Qu'est-ce qu'il a dans son chantier? Mais ça a été déjà dit, parce que Mboka Badio qu'on fallait l'ôter. Le chef d'État de lui-même disait dans une vidéo qui était devenue aussi virale, Mboka Koufa Nangokala. Mais peut-être actuellement maintenant la situation s'empire davantage. On a fait une chute aux enfers. Parce que quand il disait ça, son prédécesseur avait un budget de 4 milliards. Mais aujourd'hui nous avons un budget de 16 milliards. Mais on n'arrive pas à remonter la pente. C'est ce que nous vivons, c'est ce qui s'est dit à l'Union Sacrée. Et ceux qui sont là à l'Union Sacrée, ce sont des gens qui ne sont pas prêts à quitter la table. Tu vois? Ils veulent aller jusqu'à la fin. Mais beaucoup aujourd'hui, après certains moments, vous allez voir comment est-ce que les gens vont commencer à quitter. Il y a une vérité qui lui attire déjà des ennuis au sein de l'Union Sacrée. Est-ce que pour autant on devrait en arriver là? L'Union Sacrée devait se mettre ensemble. Ou bien soit c'est cette plateforme politique. On devrait mettre fin à ça. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. bakonza mboka botalela biso likambo botalela biso likambo moi makasi boye tala mai nde ezokita bosunga biso na venio yoko toana sola direction ya sola toza na direction ya sola oyo aveni lovo congo donc mai na ndenge moke te moi makasi boye botala mai bosunga biso moi makasi botala la polisi yango wana kuna tala bapolisier bamati na bango likolo bazangi ndenge osala mai to nzela to mai oyo nyonso nde bomona yango boye eke nango na prince eke na ntwala botala makadami yango wana makadami yango wana kuna buta makoma oyo nzela oyo ekende pompage tala nzela ezokende pompage ta bato ya moto nde bazokweya toki mbote na bandeko congolais mbote na bakinois toye awa toyolobela makambo etali mai oyo awa tozwami na commune ya Kitambo précisement na avenue oya eza balabala moko eyebani monde entier otali la plupart ya bamaison oyo nyonso plus de 3 ans. Plus de 3 ans, c'est-à-dire au-delà il y a 3 ans.
depuis tosenga baya kobongisela biso nzela oyo ti lelo babongisaka nzela oyo te soki ozwi tomoriko oya okoti oya direction magasin makadam esila mai ezala esi makadami te etomaka mabele normal yango tozosenga na bao bazokumba mboka oyo bazala na motema ya mawa mpona peuple congolais baya kobongisela biso nzela oyo kolongwa tomoriko oya entre nango ti magasin elanga eterase etikali jamai kokende kanivo siko bambula ezoya tosuka wapi ville ya kitasa salite partout nous parlons plus tokoma kolia na poule na temps ya kala bato badaokake baye na ntombo moto liboma aliaka na poule mais lelo biso na bato ya maboma yango nazosenga bao bazokamba bakongolais kozala na motema ya mawa oyo bolobaka lepete dibord boya kosala mosala ya nzela oyo tolembi yango mai oyo efandi année des années le peuple d'abord bolobaka yango wapi yango oyo le peuple d'abord yango oyo ndo tomona mbongo kozo mawa ya peuple te mpona kodepase mbongo ya balabala oyo ti magasin écoutez combien siko kosalaka mpona intérêt ya bino na bana na bino siko intérêt ya peuple eza wapi vraiment peuple congolais ndotelema toza ya olala biso ne bato toyozokwama tozala bomoko topasoke tosombe mboka na biso merci likolo mpasi mpe minyoko tobosana hymne national kamokoti nazoyemba wana yebi kaka parti moko mopeyen kongo mopeyen yaya nyakongo ata otangi kelasi okosuka na kabine to mpe okokoma change lobi kuna osombi moto koti nzela yaya wewe yaya kamunganga mbula ebeti te me mai etondi Dubai na biso Dubai forcé quartier mo ekomi Dubai forcé me mai etondi mbula ebeti te me mai etondi quartier mo boye koma Dubai forcé oza na repompa so totuni okia tuloba otobika ke Dubai forcé c'est le kadima quartier mo modi ngana kala nga complexe te o kasi navandaka yango oyo na ye tujisima naya kotala biloko pase na kimaki mbula omona mpa na biso donc mai eyaka donc ya baaventure te donc molimisi ya mai oyo portail na biso oyo bato mosusu daa bakima bakenda mais tellement biso tofa na biso wana pase eza lupango na biso na place mpe ya okende ya tie limite bomona mwa mai noble mwa noir wana bomona eza portail na biso navanda wana ngai na filme te liweza porte na biso yango oyo awa na nsima lupangu to lokuta na moyeyo bomona Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu, depuis le village Bombili. Maman Kufa, papa destination connue, yango tina namela bombe Fati ate kobolo kwa mikate ayo tume biso mboka kaisa zala bien o ekolo fele ekoma oki ekolo fele o songa zoza mbongo yomoni ekolo fele za